Pardon. Pour la famille biologique. Pour la famille biologique, vraiment. Biologique, vraiment. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Merci de la confiance et de la fidélité, très chers abonnés de Congo Winner Télévision. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Milik de la presse congolaise, autorité morale de tous les chroniqueurs de PS 243, descendant valable de Zakari Bababaswe. Merci à la diaspora, nous sommes Bozuli Bakou, au côté de Banda Kunabino sans permission, à travers votre émission Tolobela. Merci à la bande de Bozan, à Pologne, en Angleterre, en Afrique d'ici, en Allemagne, en Congo, Brazzaville, en Angola, pourquoi pas ici chez nous, à Congo, Kinshasa. Quand l'actualité nous oblige, biso de tambola kana sima ya actualité ndenge tolakisa kibino matanga ya ndeko na biso Gigo la digital moko ya bayembi ya mboka na biso oya utaki kotika biso lelo nde tozi ko rendre ba dernier hommage toza déjà na morgue cinquantenaire place ni to moni présence ya artiste musicien présence ya artiste comédien pe na presse toujours mobilisé toza na to mo présence ya bagolois donc ya bagola baza mobilisé pour nous relela moko na bango wa utaki kotika biso kande na lobaka ete to betaka sifle na mnoko muninga te bagolois déjà baza pembe na ngani ebi kia bakolobela. Mon frère, bonjour. Ouais, bonjour, Milik de la presse. Combo. Papa Confort. Papa Confort. Ouais. Outi commune. Biso tu outi matete. Tu veux compatir na vena bisoni ka boroni na les padres na pasi waza nango donc Bible le bitole na ba o bazolela quoi. Donc to leli na ba o bazolela. Biso toza na cadre ya fondation ya Jenny Lema. Jenny Lema aquarium ya mboka gauloise du sang. Merci vraiment na nyonso oyo sali na matanga ya Guy. Na matanga Guy pena biso toza reconnaissante makasi biso fondation Jenny Lema. Donc Jenny Lema est fondation na e. Donc biso toza pena na cadre ya fondation nde to yo lela. Donc to représenter loko ya za musika. Na mboka ya Angleterre donc on appelle na moni ba na Angleterre nyonso merci na matanga tunde ba organiser kuna ndenga Angleterre na moni ba chéri toi kitoko na Angleterre kuna mais mingi minga na olobela kaka Jenny Lema aquarium ya mboka pour ba dépense wa sali et l'équipe na makasi donc mingi olobeza te Milik de la presse moko moni fula bato zawa donc to lela wana pena masa na nga ya depuis kala Gidiji donc masa na ngai donc azape parmi bato bazalaka na Jenny Lema soki Jenny Lema aquarium ya mboka ye kini donc atambola rapena Gidiji digital donc so moni mingi to yebo eza na canal mingi ya moi c'est pembe mona popia mukolo Jenny Lema aquarium. Très bien. Mama yo bakisani. Ezali papa. Au bakisani par rapport à lui à Gigo là. Ezali ka pasi kotala ke ndeko na biso. Donc akeka boye donc mes condoléances à toute la famille les bagouloises noso. Merci, Papa Obaksani. Ouais, toujours merci la parole. Mawaraka, tous les Congolais et Congolais, toi quand on a ma famille Guy, n'a pas tout ma tété. Pour te partager ma wana bisonyo sutoye taka babi uni taka uni na cinquantenaire c'est comme ma bezali ce qu'on a mawa souci pe ya pasi taka babi na fête babi ngisa mutu matanga bingisa mutu matanga volonté taka volonté journée à travail mais to kimia misala toye et sika pour nous partager mawa. Merci, mère morale. Mais bagoloa bolobaki ke batu misusu baya te na ebité matanga est-ce que basola bon? Ah vraiment premièrement on appelle ça nous bonjour na bandeko bala na sur internet. C'est de la part de votre frère Son Coupé artiste na ko représenter ba comédien. Vraiment je remercie aussi Jenny Lema Aquarium ya Mboka Fondation. Donc on est là tous les rendre on a biso ming vraiment le béaté parce que toi na matanga. Donc c'est-à-dire na fête n'est pas ça invitation. Mais na matanga pas ça invitation té. Donc tout participer mawa ndé baloba ke tous les là ba o bazolela. Donc moi je suis là à représenter ba comédien. Et puis je salue mon président Duche Kapanga Ours Blanc et Sigazali. Donc on est là toujours tous à donc mes condoléances na famille Gola. Donc on est toujours des cœurs
on est toujours ensemble. Je vous en prie. Ok, merci. Merci. Ata courage mais nazwa go de wonga azala wanga wa motema présence ne zaledi na ye kamusanga donc deuxième donc ezana ngo facile o renforcer te mais première soko mati yaya osuka Natake moyembi soki ezo apeta ozota la télé boye chanteur mo azwemba sepeli soto zapepe na TV. Bon ezala normal hein pour bandoule nyonso eza musique eza obi définition musique eza son agréable aux oreilles, c'est-à-dire il faut yoka son oyoka pe temble nini bazolo ba nzembo wango et puis ça yo sentiment tala na se retrouver on se retrouver na likambo moko boye lekela kayo ou bien ekoyela yo à la longue ba peso toli po bango baza ba éducatif oyoki penyo neti okozonga maboko pamba okozonga maboko wololo 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 nzele kokomela yo mulai makole kokoma yo kilo donc ozokende okoma obimaki kop outi na ozwi eloko te otali siko pale natiki pale sikoyo na ozonga siko pale na kokoma pale ndenge nini nazonga pale to natikalaka na kop RPKI okomozonga maboko wololo 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 siko nzela siko ekomilwa mulai poko mapale okopusa pe na place ya matango vandi olekisaka l'air po soko okomi na pale bana mai ba petit ba femme ba déranger yo opesi bon en place bon bo batami na matanga ozeli mo l'air alo pusani po ke ba fazer Un mot pour la famille Gola. Famille Gola nazo regretter quand na Hervé nazo regretter Hervé la salle se lave en famille mais mutu na mutu tango liwe yaka mutakufaka na makambu na ye sele ke nzambe mutazwaka mulimo mutu po biso nyonso toza wa toape na ba famille baza na bandogi bamusu baza ba magicien mais balia biso te soki lelo eyeli yo mais pourquoi ba noir kaka biso ba ne ba noir soki ka mutakufi balie qui prouve que balie soka ko enaki ndako nganga soka zalaki malade. Est-ce que ndenge tozo tambola boy maladie oyo zanango ngana yebiango to maladie ngana zanango yo yebiango omoni lelo na lati forme tamusu naza naza mutasik so na bukisi bikila na kufi tonga moko na kota rose po na yebike naza sapera Léopard de la Sap kota tamusu na kokota nganga po que succès bato bato de la ngabo. Ah donc mais oui makambo nyonso eza tambola na monde le monde est dirigé par les diables. Ah bon? Oui et Bible bibliquement parle. On ngolo ba ke on a vu ça na kati ya monde. Nani ayebi te que non Gigola aza musicien. Musicien nyonso o aza mutakala nani o ayebi singa ke non aza ta na protection moko te akendaka kaka église. Musicien nyonso soki akoti monde te vaut mieux akende pa na basango. Oso comprendre na basango siko na haute prière ponga moko na naza muta basango haute prière Maman Kalenga
Gigola Mobimba, Bissonio surtout artiste, en tout cas, Giasali Bisso passe Makasi. Donc, oh, Nzambe a bombé Bissolo Bito Ebité. Donc, surtout dans ma beaucoup Nzambe, toutes circonstances, il faut toujours dire Dieu merci. Donc, c'est un peu ça. Vous avez aussi des relations avec Gigola Tangaza qui ont envie un peu de témoignages sur lui? Pas vraiment, mais c'est un frère. C'est un frère. Toza déjà Lisanga. Talaka papa Erwin dans la 5 Sarabana naie, ba musicien naie ba tunyor surtout donc droit au cœur vraiment mes condoléances à toute la famille Gola. Mais il y a Gigola était bien artiste ni puisque tout le monde qui tout ce que de monde absence ya ba confrère na bino belé ba ye penzate donc ce to bi penza vrai ba ye penzate tandis que akufi aza alanga nzembo lokola bino nyonso était bino nini par rapport na était biso makambo ebele na vie conséquence nyonso tout okutana nango mutu na mutu azo à part na ye na ba obaye na ba obayete oya yete ayebi mo pourquoi yete même si les ont dit biso na papa Hervé toza toujours là pour lui on sera toujours là pour lui baloba ezala soki ndenge nini makambo nyonso tout baloba wana nzambe moko ayebi donc c'est un peu ça. Moi, à Capella, mon copain, il rendre hommage aussi à Gigola, là-bas, oh, il y a ça, là, Banzembo, il y a ça, là. Banzembo, c'est belé. Attends, mon copain, c'est Claude Wanga, on les langai. Bon, comprendre, un gars, collé là. Jabani, Récoré, on les langai. Koboyangate, Claude Ayatete. Koboyangate, ça, tu m'en. Pardon. Pour la famille biologique. Et bon, pour la famille biologique, vraiment, on est touché. On est touché. T'as Guy Scott Zangi. En tout cas, Guindenga Taikina Bisso. N'habitez mutu musu mbaba remplacer mutu te mutu na mutu azana ndenge nae. Donc Aza vraiment unique na ndenge nae, unique en son genre, c'est un peu ça. Voix et athée. Batu bakufa ba ki précédé to tikeli to éternalité, na matanga leki na nga ndako. Donc petit na nga pena ya parler, na moni ndanga botem ndanga koli ya ki respect donc na yolela na souhaiter quoi. Kinga na pesa message na famille biologique. Aïe aïe tata kuluto na musicien gara to mi tchara place to chate pas te yoro la to lela pas recepela to sepela leki na dona yebie 70 fois na faire na ye na bien 70 fois que bino to boleka na batev vous comprendre donc petit nga père na père faire bureau mon donc na bi ba on les boye bangote na yoro lela ya voisati merci je vous en prie voilà ndenge to mona ki présence ya bande kopé ya wenge mais jusqu'à présent to moni pe bango awa katwe sikate tout le monde déjà présence il y a Blanchard Mosaka, tout le monde déjà présence il y a Sergei qui représenté Papa Chéri BCBG, tout le monde est présence il y a Maison Mère de Jésus Sika, tout le monde est présence il y a bande quoi quartier là mais bande ko misusu to juger bon on a été puisque to habité Bakoya ou pas mon frère. Bon. Bien les grands journalistes malgré la vie comme beauté. Mérique de la presse en tout cas bien vraiment. Qui to ouais biso to ba les Gaulois bira là ba matango en tout cas. Donc quand ne ba mke ba jamais na zanga yebi biso to ba les Gaulois bena solo. Ya solo de ko soutenir mission na biso ya makasi o aleki monde entier na koyemba. Na bino ba Gaulois bobaki ba batu misusu baya te. Bobe misi na liste ba musicien o baya ba musicien musu baya te. Est-ce que matanga sur comme invitation? Donc matanga peksa ba mutu te ezaka ke non mutu yo moko kaka nde yaka. Omoni so eloko toza ko boya kaka ke ba biloba loba quoi. Hein? Babiloba loba les à côté baza kuna ndel to boya mo babiloba loba fort mais mutu ba tout ba yawa to moni présence ya Sergei Mignon to moni présence ya Adolphe Dominguez hein ba baza na bango na kati est-ce que matanga pekisa mutu hein donc on a besoin ko yana aya na matanga mais là to zo boto ko éviter ka ne babiloba loba donc yaka na matanga so ko matanga mutu boya zate est-ce que matanga boya mutu donc yebi ka ndenge zala un mot pour la famille biologique. En tout cas nani nouvelle et ça n'a vraiment pas si tant na yoka yango Gigola aza misemo ba ebani misemo ba ebani Gigola aimba bien et puis mes condoléances à la famille Gola Momba ba fait tout donc en tout cas on a souhaité bon mes condoléances donc tout ça mon cas de cœur si il en est ba kunda Gigola donc
tozalaka bango ensemble. Oui, mesdames et messieurs, de Congo Winner Télévision, quand on début ça qui vient au micro, on a vu ce tambola. Papa Gaulois, c'est pas artiste musicien, c'est au bazar déjà 4 Sika, pas artiste comédien, donc il y a tout le monde déjà présent. Il y a Tata Mobile, Chadolf Dominguez, il y a déjà là au Sika. Tout le monde est présent, il y a Bagolois, mon frère Bon. Ouais, Kimia. Bon, on a César pour la Bagolois, la digital, Aza artiste Nabiso, il y a G7, mais Aza musicien à Mboka Mobimba. Alors, le gars le loi Tigi Biso, tout ça, on a Moutema, et tu vas te la mingi, oh, tu tires les Jésus. À toi, rendez-vous le 24 juin. Toi, on a besoin de Bagolois, toi, ni Samarti, et au Sala Biso bien. Mais Babiste de Robanile. Mouta, Nanyango, Ronile Martyr. Pour Mukoloana et l'Oro monté au Salamana Congo, ce concert à Jésus Bétamité. Alors, Bissonios aux Zakawana. Oya, mon Gaza prêt à quoi nile, concert à Jésus, c'est bon, on la Martyr dans Congo. Bon, on l'a Congo. Les 24 déjà, tout le monde est déjà pas panneau de tel mézard, Moussou, c'est finalement Moussou. Vandam, on a besoin panneau à Vandam. Biso to mo na ngokutute. Biso to mo na ngote, biso to mo na le 24 juin concert ya Martyr. Tozawana na Jésus. Vandam aza elorote na mboka na biso. Aza elorote. Biso to yebi Jésus, biso to yebi Vandam te auti na wapi. Po aya kwa nile. Wana ye bango mba yebi biso e bagolo to yebi ngote. Donc aza droite kwa nile événement Jésus. Oh, dès la biso Bagolois. Les 24 jeunes de Makambu. Les 24 jeunes de Makambu, tu as cassé des. C'est toi qui m'as rendu à 26. La biso est raté. Les 24 jeunes ont été CD. La biso est raté. assisté biso na matanga ya frère na biso Gigola na bi ke
tolelaka na bato baolela yango moni ke toza mpona image ya suka ndeko na biso mpo tokotika ye apema na kimia azalaki mpenza moko oyo azalaki na bino boevoluaki esika moko na Gen7 yo tiki mouvement ya tikali total mpe bavideo na ye lere azalaki envie alobe mwa maloba moko mpo na yo mais basouvenir nini ozogarde yango mpa gigola te basouvenir ya gigola eza ebele mpo toza mpenza te ya kozala na gigola toza mpenza te ya kovoyage na gigola talaka 8 ans seri wana wa pembeni ya Jésus de Nuance toza mpenza te gigola mpenza famille yango moni ke toujours ntango nayokaki sango wana nazalaki toujours ti na enterrement toza toujours ensemble nayebi ke toolela na badida yanga toza ensemble ibunga marien kuwa aza na kini awa babiso omoni jeni boye segasa marien kuwa eyelakisa ke bayiki baza mpenza baosala mosala wa ukidumu mais ba ex musicien nyonso ya Gen7 tomoni oyo mpe baza bandingo na bino baza na poto no baza na Kinshasa bameki koyemba hommage ya gigola mais jenia tula toyoki te se oyebi voix na nga te atula lobande tozwi tan te parpo yembi no banani te oyoki voix na nga te biso toyembi balikinga basesele bashikito badegol yoyebi kaka ti tosali mposo tobe toyemba biso tu tosanga lingo za molai yango moni ke tosali groupe par groupe na ndenge système mais nayebi ke biso tu tolelaka frère na biso eza nango ni polémique. Un mot pour la musique, pour la famille biologique, un mot aussi pour la famille artistique. Ouais, bah courage car la famille gola na yebi ke ba uchi obun samta munene gigola frère na biso o azaki artiste munene ne bazalaka ini yangonde eleki nyonso yangonde eleki nyonso na yebi ke mamu nyonso eza bien famille libota mamu nyonso eza bien ba oyokanga bango kitoko mamu toza kitoko. Ouais. Maître bien l'illustration suivi de maître machine du Congo, 9 de l'orchestre Timouaka de l'équipe Watanabe. La délégation des joueurs de Brazzaville. Condoléances. Merci. Mon présence sinon Guy Digital va souvenir Zanini. Guy c'était un jeune frère, c'était un petit frère, il est le petit frère de mon ami. Et j'ai vraiment la douleur. J'avais entendu, j'ai vu qu'il était mort, mais je n'avais pas réalisé que c'était vrai. Mais lorsque j'ai vu le cercueil, c'est par là que j'ai compris que c'était effectivement vrai, que Guy est parti. Donc là, je suis émotionné. Tout ce que je peux dire, que l'Éternel console la famille, que le Seigneur donne à Ferregola la force pour surmonter cette douloureuse épreuve. Courage à lui et que l'âme de Guy se repose en paix. Voilà. Un mot pour la famille biologique, un mot aussi pour la famille artistique. Non, la famille biologique, tout ce qu'on peut dire, sincère condoléances. Nous sommes de cœur avec la famille. Et aux artistes, courage. Courage.
on restera avec Guy à jamais parce qu'il a laissé les œuvres. Il a laissé les œuvres. Yagola sokozala kibidon, oyo ezangi bouchon, nakotopa na lokola poussière, natia siège na se ya mayi, les gens de Cuba, fiston quoi madio. Voilà donc c'est la meilleure façon de plairer l'artiste. Donc merci beaucoup. J'ai pas vraiment la morale pour ça. Désolé. Ilunga cha foka limoko, eleki 7 album wase quoi. Na 4 nzembu. Wase kwa zelo côté na kanisa mandefu aneza ya maele meze buzoba. Babi bagolwa le 24 concert ezate. Ah papa là comme ministre aspa ba benga Kaboul na respectaka e. Po aibi ko interpréter match. Mais na mawa linga bando luka. Biso to ba golwa. To kufa kwa leader na biso. Yesu asaka bikamu sazaki na bato bandima bakufa na Yesu. Ope baboyaka Yesu bazali mais biso to kufa fona faire. Kaboul te mutanile concert wana. Mais yende babi yende comme ministre à sport, c'est stade ya comme patron stade. Anila ngone no ben ça tu Vandam na Jackie. Jackie Zanan, Vandam Zanan. Jusqu'à présent ba pano ya concert ou be banderone mati likolote mais ya Vandam te mona déjà ba pano mati. Bon, si ko to zela mibeko e utana biro, so ki veut pesi mibeko Jésus. Tomatisi bilo nyonso biso ba golo ta de prêter là golo makila na uti musika na yeka pona le la na ngaki digital so na tala ba vocal universal ke ya lobela te ba waze kwa na so bana ba be lokote waze kwa ngabula mandefu aneze maele me ya buzoba waze kwa beti opi biso to tinda ya la eza monzela moto nyonso artiste musicien ou ara golo juste non biso to beta na faire na rumba de jeunes na bandal tangu faire azofuta na Kimbanza Orly na Thierry biso to na Kimbanza wana zo comprendre balo bateko faire te Orly na Thierry ba fana na Kimbanza na ndaka faire ce qui fait nga za ina beza ko lia bango ne olia fana na ndaku na ye bana otika na ndaku merci baza ko tika na ndaku ya faire ce qui fait za la kindoki alinga lia bango kambala moko donc ba rimera na ba bloka zolo bana eza yango te même pour la famille biologique pour to kabana ouais wana na mutu nga faire ba courage belé yo yebi depuis rumba de jeunes on est ensemble na pesio mote na kombo ya rumba bisika yo uta fato ngomba bilengi ezayo mwana mama fwandano na trône nanga l'artiste ne meurt jamais il demeure toujours splendeur stratégique oyeyo extrait à stade de martyr lelo 4 stade de martyr baye a gigola atiki ça et quelques vocales na nzembu moko donc esali le rôle des albums à succès yango boni changu toye avec splendeur stratégique au mobilisateur ya bana changu l'homme de Yanoé, tout ça on a l'homme de Yanoé, tout ça le 24 juin, tout ça on a biso malgré tout biso na papa ya fait comment déjà
C'est la fin de cette émission. Merci Bandeko Balandenion sur Congo Winner Télévision. Tu es bisa kibino, tokola kisabino de début jusqu'à la fin. Tu l'as kisibino, nyonso oeleki na matanga ya ndeko na biso artiste et musicien. Gigo la Guy digital ou atika kibiso. Donc biso tozara ki wana liso likolo ya liso pour tu bisa kabino. L'actualité nous oblige. Merci na confiance et na fidélité. Merci na bandona sur vos s'abonner. Abonnez-vous massivement. Donc vous comprenez que vous comme moi cassé par rapport. Tu interviews tout moi trop, tu gangi moi trop, tu lobby moi trop. Mais tout comme biso déjà nasuka. Merci na ba soutien na bino zo sala biso bien. Merci na la Cléopâtre madame Sarah Kabunji wetu moi c'est le qui ngola na mwindo. Merci pour tout mami, merci pour les soutiens, merci na Albi Image, merci na Adida Lumumba yepa zalaki na montage, merci na caméra to zalaki na Albi Image na micro zalaki ngawa bino miliki de la presse. Tokutani mikolezo ceux qui sont massi à Zongité. Protégez-vous bien, on est ensemble. Merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.